Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Mbote Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba bino nyonso oyo bozwi sous occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya lelo ngai je deboula la Colombe nasepelaka komona bino ebele boye liboso ya baposte téléviseur na bino tofungola basango na biso kuna na présidence mpona koyebisa bino ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État akutanaki bongo na madame l'ambassadrice ya États-Unis awa na République démocratique du Congo omeni ya masolo na bango babetaki bongo sur situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo ba détail na élément oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki bongo na Lucie Tamlin oyo azali bongo ambassadrice ya Nations Unies na République démocratique du Congo. Basolaki na oyo etali sujet d'intérêt commun particulièrement ya situation sécuritaire na Est ya RDC. Pe ambassadrice américaine alobi ke bango bamemi diplomatie na niveau moko ya likolo penza oyo mutu nyonso ayebi pe directrice ya renseignement national américain ayaki awa na République démocratique du Congo pona ko discuter ba mesure moko importante pona ko luka kotia kimia na Est ya RDC. Pe représentante ya Nations Unies na RDC alobaki lisusu ke aza ko se féliciter na condamnation na ba acte violent non conforme na ba responsable ya gouvernement congolais ya ko protéger ba installation diplomatique. Kotala ba manifestation oyo eutaki kozala dernièrement na ville province ya Kinshasa oyo ezalaki pona ko dénoncer passivité ya communauté internationale face ya agression oyo RDC eza victime na part ya ba terroriste ya M23 oyo baza soutenu na Rwanda. Pe gouvernement congolais asengaki na ba manifestants bazala na kimia, discipline, surtout unité autour ya commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo pe à la police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kobengana munguna libanda ya mboka pe mboka ezwa kimia pona libela. Ministre ya genre, famille et enfants, Excellence Mireille asalaki bongo marche moko elongo na ba mama ebele ya ba institution toujours pona kolela na oyo ezolekana na Est ya République démocratique du Congo Bolanda. Bazalaki encadré na la police moko professionnel na marche oyo basalaki pona paix, sécurité, solidarité ya ba compatriotes ya Est ya République démocratique du Congo pe ko soutenir président de la République en vue ya rétablissement ya intégrité territoriale na République démocratique du Congo. Boyeba que marche oyo ezalaki organisé na ministre ya genre, famille et enfants Excellence Mireille Massangu Bibi Muloko pe babanda ki yango na gare centrale pe ezalaki bongo na ba maman ba jeune fille ebele ya ba institution publique pe privée ya ba administration publique ba organisation ya société civile ba confession religieuse ba coopération syndicale pe ba parti politique ebele pe mibali oyo baza engagé na masculinité moko positive pe ba utaki bongo na ba coin nyonso ya ville province ya Kinshasa pe bango nyonso bazalaki attaché na oyo ezolekana na Est ya République démocratique du Congo. Pe Excellence Mireille azalaki lisusu entouré na ba membre ya bureau na ye. Batambolaki kobanda bongo na gare centrale ti na palais de la nation et pa iwapi ba déposaki memo na bango oyo ezalaki adressé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe ba pesaki yango na maboko ya directeur ya cabinet adjoint ya président de la République oyo azali bongo chargé ya ba question économique et financière pour akomisa yango epai ya président de la République. En tout cas bazalaki vraiment mobilisé basimbaki ba banderole topé ba badge oyo ekomamaki ba question ebele ba misusu bazalaki na mandalala pe bango nyonso balataki bilamba ya mwindu pona kolakisa mawa oyo bazana yango pona bandeko na biso ya Est.
Totikala kaka wana na ministère ya genre famille et enfant pona koyebisa bino que lancement ya mois de la femme esalema kibongo epai ya yemoko ministre ya genre famille et enfant pe apesi ba directif na yango pe ba recommandation oyo kozala bongo na mois de la femme. Lancement officiel ya mois de la femme esalemaki epai ya ministre ya genre famille et enfant pe asengi na ba mama kolata bilamba ya noir na ba différentes activités nyonso oyo ekozala na mois de la femme. Pe madame la ministre a souligné que mois de la femme ya année oyo ekozala célébrer sur fond ya deuil pona ko compatir na ba milliers ya ba femmes to pe ba jeune fille oyo bazo kufa ko violer ko piller pe ko boma na est ya République démocratique du Congo. Tena yango batiaki commission moko chargée de la collecte ya badon en espèces pona komema assistance na basi ya est ya République démocratique du Congo. Pe ministre ya genre famille et enfant alobi que assistance wana ekozala pona ko accompagner ba famille déplacée ya Goma pe ya Bunya na bamboka misusu ndinga na yango. Kasi pona année oyo thème international ezali investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Car thème national ezali accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Wana thème national. Boyebake clôture ya mois de la femme oyo eza prévu le 15 avril na Mbujima ikuna na Kasai oriental pona kwa soutenir pe kwa encourager basi oyo bazalaki ba victime électorale. Wana maloba ya ministre ya genre famille et enfant. Info plus HD Centre ezobenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média kakozwa formation ya malonga. Info plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camerawoman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info plus HD Centre. Info plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Moko ya baprena oyo apesaki Info plus HD Centre ala kisindenge ayekola kibongo régie télé numérique. Awa tozali na kati ya salle ya régie télé ya Info plus HD Centre. Na kati awa tosalaka ba mixage, ba enregistrement pe ba live na biso toujours na monde ya numérique. Pona kolakisa bino que awa na Info plus HD Centre tozoka kaka ba théorie te kasi la kapé 100% pratique bozena lakisa bino eloko moko. Oyo ezali logiciel VMix. VMix eza logiciel oyo esungaka biso pona ko diffuser en direct pe kosala ba enregistrement na biso toujours na monde ya numérique. Kasi VMix ezalaka accompagné na mixeur audio oyo permetaka biso tozwa ba son na biso kitoko makasi. Lelo nazolakisa bino comment ko diffuser vidéo moko en direct na VMix. Destination Jérusalem.
justification. Musoma zambi wanye Yona wakajila mwani zambi wanye Chemu mwana muntu zambi wanye Uwa mwa kufuila bantu zambi wanye Zambi kumele la mezi zambi wanye Kushi ya butumi mujulu papaya Oh Bolinga motema bomoni ndenge nauti kodiffuze en direct video nanga moko na logiciel Vmix kasi nabengi bino nyonso oyo boza na bandako ozalaka na besoin koma professionnel yaka awa na Infoplease HD Center mpo awa tozwaka baformation 100% pratique. Reporter ya Infoplease HD bakitaki na terrain mpona kosola la population kasi ya kokamwa population ezolela kaka vie sociale eza pasi na ndenge ya kosakana te. Non koka eloba su te posaka na lela kaka na kufa po bango batika na bandeko na bango na yebi te ki bokonza ba kota ipo basunga banani na kase kutu nde baluba bazala bia biso nde to sufu biso nyoso ka to nyoka maka baluba bakomomela ti 10 heures tango bozana kati ya libota makambo ezotambola te solution utere pa na papa alors ndenge mboka eza kotambola mikolo eza kotambola mabe makasi vraiment to ebite to lo bani soki keza peut-être fait du monde de balori mais to ebite mais na tout wana miso na biso za otala ka pe mokonza mboka parce que yenda la kaki biso to pesa ki epe confiance na biso tout mobimba ke non akosunga biso mais makambango eza ko ya selon attente na biso tiza ko pesa passe mingi ba konza mboko batali la biso likamo en tout cas bana to bota mi moi âge pe posa ni to ebite bana oyo ya sima bakozala ndenge nini ndenge za boye kolo masango komi 1700 au côté la bohème sur un intérieur bien à 3000 bien à 4000 facture à mayo qui n'a coûté et facture à courant on paye et à raté mayo ana m suboye et 0h 4h maye courant de l'élo et à qui 23h 3h 2h courir kei maintenant au moins la facture et déclarer le cola bazar bango bazar branché na bateau oh ici bango bazar na vie bien biso misusu to au moins na mboka oyo bango batika na matiti ou bien batika na basaché bazo sala na bezine po bazar tina bato te na kata mugina na kata Kinshasa oyo pour l'instant mboka eza par terre donc elo monter marché bon la circulation ezati baloni biloko botité basala ezo simbate sec ba revoir. Différence nini ezali entre ba mama ya kala na ba mama ya kilelo wana ezali question oyo ba reporter ya Infoplease HD batuna ki population boyo ka réaction na bango pona nga mingi kilelo eza kindoki kilelo penza eza kindoki po mama ozaka mama neti nga laza mama laza na bana nga batangi basisi ba université bana mikolo naza mama mais habillema te muteko ikoloba nanga ke na boya ki mama soki mwana moko boye to muto na leke na age abenga mama na mona ngo mabe eza habillema te po nga na lataka nyonso na lata kilote na lata kola mais na yebi façon ni na ko latela ngo na ki mama langa ko boya ki mama eza buzoba po olingo linga te ozakaka mama mwasi azalaka mama peut-être bamsuba mona ki mama na ayebine ko se comporter bien te atana ndaku na ye via bana na ye donc ayebine ko se comporter te na mentalité na ye na comportement na ye mais nga na yebi ke naza mama na opesa conseil na ba mama msuba yeba ke mama azaka mama faut que se respecter atoza mama ezate ke pola taka bakola ozobinga po ebele ba mama ninga babinga ba mama te parce que lati kola mama faut que se respecter na nzoto oza na mama molati mo pantalon mo polo na mulai oza mama neti biso ba o naza mama mina ninga tina taka loka ba jeune fille taka na lata kate naza mama ngai naza mama pona ninga babenga nga mama na lata kana nga nyonso mena se respectaka mena za mama mama wana nga nanu nazo condamner bango po fo basalela nanu mbula na bango ye basala pe makambo na ndenge ya kolakisa bana ke biso tokola kiboye tozo kende pe na ba age na biso pona makambo aboye pe tozonga ka bana mikete fo tokola bana fo balanda biso ba mama biso tokoza lokola bana teke monda kilelo ngo eza nini po civilisation na o nyonso e ya o biso tozo émancipation de la femme po to évoluer bana bazonga simate ba mata ndenge biso ba mama tozo mata to kendaka na makambo ya liboso to lakisa bo ba koya sima na biso ke biso ba mama to kola ki boetin to tangi na ba internat
faut ozala respect kolata jupe ya molai blouse ya molai. Info Plus HD Centre ezobenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média kaka zo formation ya malonga. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozo formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé. Na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo Pona pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango, ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission, pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation, tunanga nini okoleka na jury, na défense, pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozo formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Centre hospitalier Kafek ezobenga toujours yo muto umela na maladie na yo to poza empoisonné kende kuna okozwa lobiko na yo. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo na yebisaki yo mema ngai papa mema okozwa solution za la kimia kisasa basela kate ata bamoni mutata balani Zambi kaka kwa lusolo. Vous allez poser tout le monde docteur. Ça la fiche à consultation. Problème, ça t'est pas ça la fiche. Superman. Superman. Âge. Une année et demie. Une année et demie. Vous n'avez pas âge na yote papa ça n'amboula. Ngala yebeli azala 48 et demi. Est-ce que vous avez température? Ah, c'est quoi papa? Attention, parce que vous c'est. Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, yamba muto pas moyen. Docteur. Ils ont eu comme un collège, ils ont avertis. Ils ont eu qu'à bien, ils ont qu'à Papa Superman. Docteur. Et si vous avez zalama kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont centre hospitalier Kafek. Tous en machine ou babengaka prophète. Tous en 50 malades dans autres. Nyose kobima. Ndeko zotanga o koto AVC koto yo mkongo pasi koto ezo zika ezo nyos ekobima na nzela ya prophète. Omoni sorte ya machine oyo. Docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge. Nde akendaki ko découvrir machine oyo tozobenga lelo prophète ayebaka makambo ezoya soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter soki maladie oyo ewumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste po awa ezala mindele baya ko traiter awa tellement que machine wana mundele achie mayele na ye nyonso na kati na yango azoye bazo détecter ba malade nyonso sans monter sa plainte otata nzambe pe machine oyo et ça la coopération sans cicatrice mutazaki na hernie
oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo et sali opération ezala o myome o basi bazo nyoko ma mususu bazo vanda na yango bambule belé bazo botati na centre hospitalier Kafek oye ba kusala opération sans cicatrice telema sikoyo okota na machine ozotala sikoyo kuna na écran ndé ozobuna kuna ne zo détecter genre luka ba maladie nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala mutaza na AVC ezala mutaza na poison surtout poison ato tika na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele surtout machine oyo to bengi prophète papa yango le suka nazangi mobimba umoni meme ndreko na yo musuta zana kuna na province soki ya nini benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke iza na veni Ngindu numéro 5 quartier Yolo Ezo kaka na rond-point. Pour améliorer la langue française, na minoko ya bana biso essayer bana album Les Fous du français ya bandeko les français par la musique et ça toujours wana. d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, ma tassa, notre et votre leur, mes décès, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, ma tassa, notre votre
du jour ya lelo to proposer bino élément oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Boyebi français na mboka oyo langue enseignement. Ye azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix ba élève. Atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kitabe ko kita. Il y a une idée, il y a ko tangisa bana wana, il y a ko pesa mateya na ye na ndenge mususu. Omoni likanisi ya azui, yangwana vraiment faut te féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana so kitabe ko kita. Na leisa bango siko na musique. Allez, siko yo et à côté si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oya atangisaka na classe à côté si atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo ezala ba vidéo na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango ezap lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien faut les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako yembape ba notion mususu maté les kana classe les 4 points cardinaux on ezali cours de français te message géographie nous c'est ça kana kati eza 8 chansons mobimba mais sokotali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons et ça dans l'album moyo français est la langue enseignement français ezali langue officielle au niveau administration. Et français, ce que tu as niveau ya mboka, français ezali, et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na ba tumususu. Au ba bilinga la tête, par exemple na ke France, na ke Canada, na ke Côte d'Ivoire, na ke Congo Brazzaville ici, Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le balingala. Mboko ba le balingala té, ba le swahili té, ba le ka qui congoté, ba le chiluba té, na ko le en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi déjà ay ba maîtriser français mala ma partie à école. Ya moi toujours ko tchango na disposition. Ya baboti pour na bana na niveau ndako. À niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous des vidéos, et ça, on a dans la classe. On m'a donné besoin maîtriser les mots possessifs, les gestes. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau à l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba ndengi beaucoup consommer ango, ndengi beaucoup encourager ndeko na biso, na innovation où ils allaient quoi apporter na domaine et enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous autres pièces mbela na organisme où ba ko epe ko sunga ndeko. Na élément oyonde elaksike tokomi na suka ya Info Plus HD lelo merci na confiance pe fidélité oyo bozana ya kulanda biso tango nyonso merci l'équipe technique pe rédactionnelle ya Info Plus HD la musala kitoko basaeli bino un grand merci na les valables motomo ko bien na bakisela et papa social na pe simbote na papa Evi Makuba soki Jésus Christ nzambe ya pasteur acheter lita ayete ngai na bino to kutana kaka awa.
mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango